Omoni pasi oyo na kanisi viebara. Viebara. Siri. Bimana okaka. Bimo kende. Umkama kamuta kubuma yawa. Oyo na lubina bino buyoki. Vous en solution la famille. OK kende. Kazara kende. Kende quoi? Tara bako silokora ngunza. T'étais de le lâcher. Que je te touche pas. Non. Ah, tout ce que tu fais là, c'est bon. Mais ce sont les problèmes de dossiers qu'on traite ici. Où sont les dossiers? Montrez-moi les dossiers. Oh là là. Voilà. Il laisse les câbles derrière. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? J'ai un peu. Qu'est-ce que tu veux? Rentre dans ma voiture. Non, ici. Omani makabasadi ila. Mobali nero. Dera sako. Bana kori tisi koyo. 80 000 balles. C'est comme ça qu'on a ringi. Mobali ya papa manenga wana. Anongwe na nako na ye. Aye ko lukase na bipona. Aya ko baby se na ye na venir na ye. Wana nyo se jani. Eja tu se jouer. Loko ngana yako boya ni tu se jouer. Oya ko sala mwana na ngaya. Ba mibali bakomi ko sala ba vatiri na kisasa. Yetumbae Kosalererte Fulco Nasala yo ninye Voisina ngai Na defela koninye Epaina yo Amana bomela yo nanye Na familia yo Tato yo Yo mote mamabe Panjame wa mulilito, panjame wa mama wo mama wo mama wo panjame wa panjame wo mama wo panjame wo Makutu. Ouais. Yo sala musala kana makele. La poke yimbate. Babige papa bimina mtalinga makele le terre. Vas-y. Chérie, c'est Bobby? Tu viens, on part? Un instant, j'arrive. Nous n'avons pas tout de suite. Nous restons à repos, ça va dans le sol. Où est-ce qu'il est vraiment, chérie? C'est bizarre. Salini. Mon cousin. Ça va? Oui, maintenant ça va. Bon, nous sommes partis, les enfants. Je trouve que vos appels c'était, hein? Non, ok, après-midi. Là, c'est l'après-midi. Ok? Papa, ngala moi na ozo transport. Il faudrait pas ce sous-transport. Il y a un transport. Maman est là. Maman est là, toujours maman est là, maman est là. Toi, tu ne peux pas donner de l'argent à tes enfants. Maman, si ciseaux, fini toi, bon, on va... Mais l'obi, pour la vie, c'est un bisou l'obi là. Pourquoi? Juste. Hein, ça ne va pas. Idée, Yagasiko. Il faut combien? Je suis dans le cadre. Quand on fait la voiture, il faut que ah! Bon, il y a eu l'ingana zwambon, tingana na posa. On est pas bon, peut-être dîner. Ah bon? Pour ça, bon, on va na singa qui argent de poche, maman. Argent de poche, c'est que chaque samedi, on a adopté ça, argent de poche. Ce n'est pas maintenant. Hein? Aujourd'hui, nous sommes là. J'ai dit non. Na otambola gaboy. Kuna na école, hein? Bana ba osala basine bon ngai. Yo sengande, ba peso mongo mais ata sucré pour l'école, coco ça transporter. Et toi dans la voiture. Non, il donne rien. Il y a coupé c'est le côté parce non, comment? Ah. Il coupé c'est été. Maman a que nous sommes là bas ciseaux na bilogono wana. En ville. Mais papa, ba sommes là, il y a journée. Ma chérie, allez, dépanne. Ok, entendu. Maman. Il peut enrouler le nom de l'ambani. Donc là, il peut boutique ça. Enfin,
nakotike pa Mireille hein. Nga pe Mama, le mona wapi mutazo kumba puso memi chibiloko. Yo chuchu tindika puso. Papa Makuti. nakotike pa Mireille. Mama, fala kutika mama wala kumba puso na mai. Yo ni mwabanga tata mo stepon. C'est ma vie, ma chérie. Ya siko okei kubungo tikinga kapa. batiko ndenge nini yo fe mbongo toujours kwa mbongo hein oyo napesi mabe C'est mec qui n'a rien nasana mbongo Sebe bongo wenzeka so tiki pe. te biloko eza congélateur nyonso ekoki bobimisa biloko na magasin bokobolambi Ngande. Mireri yo ngandi na lamba yo jo wele le kulamba kuna nini? Yende jo lamba na kati ya ndako. Wewe la papa. Ngande mstiki fo ngandi na lamba. Papa Makuti. So ba question musala hein ezate o déclarer. Kawa mwa musala ndako sala musala na yo. So so déclarer na funa obe ko zo iba mingi na ndako. Continue. Merci. Ato sali boy ba kondima. Tala ba toile d'araignée. Tika na nongana ningi na dia zwa nga maya mabako. Tango ba benga kamniro sala misara lolinga misara te omoni muntu asimi makwanga na ye ovani kokosa kosala misara. Tikawa. Bon appétit, merci. C'est bon. Soko zala nzala. Akomanda lokola mbolimu eka. Soko panikoli asati. Ijana kwe kuna bajua tukabaklia aja ijana kwe. Era kanini ngana yo? Era kanini? Soko bara monto na bilako bara bilako. Ika monini ngana yo? Pourquoi ça boni? Oh. Ijana kwe kuna bereti. Ika monini ngana yo? Ah, c'est fora hein. C'est fora. Yaka. Utoshwa la biloko. Akwa. Ndo pangusa kuna sisi ya kontenda. Dani ngale tolia ntia monga ina yona. Te papa pardon, limisanga pardon. Mama. Koruka moto na ngana ntongo sikoyo te pardon. Moto na nenge na ye. Te bodi ha bodi. Ya to ya kolia ko mutabeni yona. Baninga babimi bake koruka yo ye ko telemera ngai. Ya mokuse na yo telemeringa. Lia. Sefo. Sefo Papa. Oyi muko moko boy na kenaka na sana. Na komi na sana. Na komi na sana. Sena yo kama mama. Bodia. Bodia na bilo. Era Comme ça on bien. Era bonzala. So ba primi ya e komisaka monto biro baro. Sefo. Papa. Na kina sana. Noki muta ko ganga. Pe. Na kalse ko senga ngari para français. Niko ka. Pe. Dale ka fumo ya crasha. Kosu. Abimisi na mwana kona ye. Boni ko ba. Boni ko. Mama tika na Kosu ebimi. Oya sei penza. Papa, dika moni. Ya monto ya kosu bantu bala ko ria. Boni motema mabe ya mino boye. Se fura kosu. Oye pe. Amani sikoyo. Ngoba, amani makano. Amani sikoyo mwana nga ojo sakisangai. Amani sikoyo mwana nga ya mwasi. Mimi bare eza na yoko tika. Sepo. Ngoba, ona kamali na yonga. Kusala nini? Tena robi, tabi yoko yangai. Tajo sakisangai lokwa ngai kamali na yo, oja ko bimisa mino lokwa mwana mpoka. Osaka na ngai. Ngoba. Oye kusala nini?
Olingo na ngai. Sebo olingo sakana na ngai. Nani? Bone boye ko. Ika sante na ngai, ka nini na ngai. Na sana sante na sana ngani. Oya ko pete na ngai na mama mama na yo kingai. Yangai moko. Mama yangai moko. Mwana mopari soba ya mopari ya nige wana. Mwacha ya kolia ubeta masoro ya mape. Intelligent nyama. Soba ya mopari. Sebo. Papa. Jaga. Tangu mamango papango asanzi On continue dans l'histoire. tana bakresha oya pe Kala kwamba. elo ko nyenga ongusa Mama ti mama. Soko shimi bana konano na yona yo. ongusa Nani komo ni ngosa kana ngai. ngai na sala bisoko Mama, mama kwa mama. Mama tika. Mama kama beta na ngate mama. oga mona sebo na dali na Papa. tika Ngosa kana ngai. nungu Merci. nungu ni Oya lisusu. ani fo dalwa sebo nini dalwa tani fo dalwa Papa mbona unanipa pesa na nini? kani fo ya Nani po yako sana? Oyo kata soni te. awa boya tena senga ukwenda kui awa basi ugenda kati Papa tika na oka kama Sina kama nile ko sara ngai koba. Mama. Ki fonctionnaire na yo, ki sommaire na yo ereta. Ko sara wisa mwa bo futa magasin mbona biloko na mai. Mama tika na yo panda na yo. Oriyo nenge wana. Oriyo na beti yo wana komanda. Sepo. Mama. Ngai tore. Mama papa. Mama na olipi. Yo ka Bata. Nako yako poma yo bo kumbe ba kudi. Mama na yo panda na yo. Na jibi yo ko desisi bia wa bino nyos na yo na ye. Ka zone ya fufu wa bino nyos. Monta kwa ya lisusa bate. merci Chako sakali na ngai. Merci. Ma chérie, Oh, je vais oui. tu as oublié ceci dans la voiture. Allez, papa, tout à l'heure. Ce soir, plutôt à la maison. Je ne viens pas me chercher. Mais, attention, les deux gars là. Vas-y, on le tient. Il n'y a rien. Il n'y a rien, mon vélo. Confiance, hein? Confiance, dis. Merci, merci chérie. Nous sommes beaucoup de temps. Merci chérie. Comment tu le sais déjà? Qui m'appelle Ingalo. Oui, bien moi déjà. Tu veux que je me CP? Ah, comment il y a un petit gars au tir? Non, pas comme ça. Ok, la CP. Côté Carabo, et c'est à ta bise, ça va me passer. Non, pas jusque-là. Usapi na mwasi na ndako après tout yo zanu ya yo ngapi uza beto zekezi la kama respect quand même yalaka yo suku muni yanga ovimbana ukumovimbana non c'est mon mari yimta balanga na yebisa que tout biso mbale la secret voilà muni ne umono balanga kinga na za marié donc pour est-ce que mona na mwasi yango tu vas se bablo na sepel na moteur ozo seksanga hein pas même une bise ça va bon au bout oh non bon je travaille ça va à midi donc nous les bien sûr ça va Papa si
ko mangai ka Aka mana ya. Oyo mobari. kaka Samera maka boy. kene pa ya yanga mama na ya yanga Ya sama bi. lo bana sama bi lo bana papa kufi ha aya kukuta mote pa Pamto akufi anya ko tina maro. lo bana ya nzala mote ko mangai nzala mote ko mangai Ati la bilo. ati na kai mbo ha kende mwana na bota yete ina sa mwa kitoko sakone C'est bon? Mama. kende Oh me la tête. Na ume ya. soko swakin sota bata mususu mbezali mabe ozali ya oyo ngai moko me okoka sango sango koyo kango ata kresha moto bibisi bisanga na ye kuna na kupita ngamna lobi mama na major bisadidi major pazaka na mele wana santu sejos kone santu sejos garage GLLM Yo do sura kana na meleka wana kota major bisadidi ça va se postoli na ye yo benginga comme ça au pesinga suite ça va vivre na eh mali Yo za mwa mane. na se Katanga tie. yo bio boyo ko taba ko mesha to ke ko nganga ba Oye ndio utala, oye ndio bakoko. Antunga. Zeta mwa muma bebe. na mokoko la data mbata ni suara ba Oye ndio utala na. Soza dijana bambata. Mabende kina ngamoko. Bonjour, Cédric. Ça va? Ava. Bosa iko ko mo benganga. Ma. Matabisi. Nani? Oui, donne-lui une chaise, mamie. Les gens se payent pour faire dans la véranda. Alors, maman, papa, dès le coup de mino. Pesa mbango bien. Nomuna ka santé. Tala mbango. Ah, vous mettez la main à ma ligne, hein? Ouais. Alors, hey. Tu dois la biso bien. yazo ba oto na otala ba moto yanga esi poko bibeta beta ba likambika paya likambika pa Pourquoi il faut maman qui ah a bien été? Pesa ba koko la ye. Esi ba basa dijana bambata wa. Comment mais yo, c'est les moines à Bango. Hein? Yes na mesana nga. D'accord. Bon, on met la table à la femme. Esa no te. Yo, les gars. Yo, mais c'est quoi ça? na bena ka Caboy. Vous aimez bien? Ko beda kola kana ete. Kapela ke ko bebe na tina. la Allez. brésilienne C'est ma fille bien-aimée. Seme nga yeki na ka biso kuna eloko ezaki. Et loco? Donc eloko oli ezaki ko jete vie. Fufu esili loso esili donc toi le logo te ni ata oui ata mafuta mbila toi le logo. Oyogi. Ok. Chargé. Le sachet ou bien Katini. Yaya na yete. Mais tu n'y es pas bien. Prépare-toi. Ok, n'a pas problème. Problème ni souci on te y Non, non, non. Peut-être. Souci, mon souci, c'est ça. Peut-être. Oui. Je vais aller à garçon et nani. Michel. Katonia. Katonia, pardon. Azaraki Mouké. Tant au moins, si il a un PC, il souci. Je t'assure, ce garçon a fait 3 mois. Pour Kamaki. Aïe, mon nez, je suis dans un problème terrible, perpétuel, journalier, micro-lion surtout. Au Tunaye, dans le Tokoun. De là, pourtant, c'est samedi. Copima va sortir naïe, il moko, sans que je l'accompagne. Azozong na l'air, il moka yingi. Celui dans le lobby, le Mingambo. Bala ingana sa Nazari de naïete. Que moi na yo, ban na yo bazaliawa, okutuna bango, je ne cache rien. Et vrai de vrai, hein. Na tomo gate. OK. Par rapport à la fois, ça va me connaître pas pour moi mukia. Mais azama tabisi na ina kome mami raisa na kome ma. Akolo bango. Ça va me kine na yo bolo ba. Amire. Akolo bango. C'est exact. Akolo bango. Na baboti. C'est normal. C'est tout comme herbe nende kauni. Non, moi, non, que nous voyons ça bango mobile ya kuna azo se plaindre du comportement la grande sœur. Le samedi nous allons ici là à 12h. 17h. Parle le seulement, hein. Le kakate. Le poyo, il est là. Au 5 provision.
na bon provision eza. Les anathèmes. Bilo on a eza. Ah. Faut lui donner aux parents. La beauté qui biso pour que va vivre les semaines biso. Donc les alliés, il faut leur donner. Mais de quoi? Bonsoir. Ya yo moni ngade. Ya. Vous avez s'installer boyer. Souya. 2 minutes. Ça va? Comment il est? Tu as regardé l'heure? 18h. Bilo on se crée na ndako ya mwana Gabriel okena ngwatoli. Na tie ndambo, na pesi ndambo. Kuku kwa swali ate. Mama, bata mama. Laissez passer. Et zaki 8 Thompson, na tie 4. Na tie 4 ça comme alors. Oh. Kwa leo tanga pesa bango. Na tie. Basa ile ko liate. Mireille, Gabriel, il ne faut pas discuter pour la nourriture. C'est un mauvais comportement. Pas à ma présence. Attends ta soeur. Tu entends? Moi, mon cas, ben, à mon nez, ben, Nicolas, ben, bien. Vivre en haut, hein? C'est ma vie. Papa, ça va. Vous avez un monde. Il y a quelque chose de transport à la Kenya. Mon compagnon, c'est bien qu'il y ait des signes d'amour. Il y a sur le plan de transport. L'État, ouais, pas n'importe. Parce que tu as dit que nous le monde, on a déjà cuisiné. Eh, y a un gamin, ouais. Maya Pio Gabriel. Gabriel. Quelle est la musique là? Oh, à côté de ici, Amélie a moulangité. Collègue qui s'appelle. Maman, sois des bureaux que vous reliez à minuit, quoi, au cadre. Gabriel? Oh, pardon. Ce mec. Qu'est-ce que c'est? Mon amour, hein? C'est mec qui n'a pas de c'est là, on fait ta cara. Avec le soloté, vivre là-bas. C'est mec comme on a dit. Ok. D'accord. Ya. C'est la fille, maintenant. Est-ce que vous avez tous les cas où il y a au monde, on a mis sur le capé à ma touille? Vous comprenez qu'on ça va dépasser, Yaya? La salle, ça va dépenser. Yaya va laisser au kiff. C'est ma femme, voilà. Tu peux dire, voici les allées qui. C'est ma femme, je l'ai épousée. Moi, c'est normal. Et puis nous avons des fruits. Mireille est là. Na permet que l'autre que le mec là. Bolinga te bato balinga na. Aquí, señoras y señores, damas y caballeros, lo invitamos a este gran espectáculo Agroflocol B18, el sonido del barrio. On dirait la balade. Ah, on a côté. Funacha ordre ça nanda ko. Nazari mobari. Nazari mutoto na ko lemisa maboko. Nazari mobari. Oye pela salama. C'est vrai. C'est pour là. Papa. Yango tuni. Yo. Motana yango yo. Ko luko sala sima kuna. Oh, oye saki ndogyo komiko kamata mama na yo. Okay? Eko miki ndogyo. Pe mariembede papa. Loni makamokene kuna rapport pesa kinga rapport to yo landi. Makamoni leke pa yana. Non, omoni Yaya, tobo ite manka zo sala na ye. Mais il fallait baper ki moi si na ina kati ndako. Yaya commence à n'importe quoi, ozonga ndako retard. Oso mona ba inviter moi si. Moi so aza marié ba inviter à kende fête ye moko. Wana na nasali boy. Kaya sama biti. Eh! Akoma kende fête ye moko,
semeki dudu aloba te kakoma ne kozonga ba air moko tardif mwasi alibala ozonga ndako ba 23h alambelaka ne esu semeki dudu te aliaka biloko ya mwana mosala nani soki na bi mama na bino moto apesaka bino motu makasi omoni soki na boteki bana mibali mbele nakomona makambo oyo te mbali yo oza koloko oyo ezali koloko likambo mosusu oyo yango na ndako kuna eloko nokosala kuna mama na ngai ye akamati yango sala pesi permission zango masango ezali ya yo eloko eza na kati ya ndako na ngai oya yo opesaka te oya ngai nde eloko masande eza kosala biso sante ezala kitoko omonaka te elaki na ngai nani masoro bisadidi na mwasi na ye janini bitina na poto mpona bakanisa baideologie ya malamu mais il faut battre score oyo tikuna partout seigneur boka mobimba mokili mobimba score oyo score incontournable bon irréparable merci likambo oyo nabengeli yo yo telema na loba nana makambo eleke mpe ya na yo bapesaki na bakombo mwana na yo kota mama oyebiki e bisika ekendeli epai yaya oyo nayoki mama esalinga na soni asali nini lisusu mama bapesa yaya kombo yaya alongwa kombo shako akoma semabi mabe eza awa semabi mabe eza awa soki akoma semabi semabi soki apesi mwana kombo semabi alambaka na lisu te so akeye mosala banda 8h azonga ndako ne 23h semeki dudu aliaka biloko mwa mosala alambaka twakontrolaka ne bana kutu te surtout kutu gabriel abimaka ne ere alingi azongi na ere alingi éducation ya bana na bakanombala mingi na balaka loba na yo makambo nyonso ezali epai na yo moto abesilisa mama yaya akoma kokende bainvitation bafeti ye moko asiki semeki dudu na ndako oyo eza ya mosala oyo eza compte privé me nalobi oyo bino bolobi awa ngai nayoki bino na ndenge bino bolobi wana me mabe eza wapi bezali we bolobi me nalobi eloko eza te nalobi atango ngai napoti mwana na ngai semabi namonaki moto oyo oyo baklase oyo biso totangisi ye oyo totangisi mwana na biso ya mwasi ya pama bawa mikonzi barobi na baradio batelevizio barobi émancipation de la femme congolaise me botika ya sara botika mwana na ngai nzoto asakana na mobali eza moto akosakana na ye te nalobi koba me ngai napetaka yo awa nyonso eza bolingo mabeli lisibe mwana na ngai semabi asali soko dudu alingaki ke semabi alambelaka ye mikolo nyonso ibala boya mwana mosala lokola nimaki mwana mosala me mwana mosala alamela ye yote moto ya mariere to malembe nabi awa namoni na ndako respect ezali susu te awa nakosongisa nsima soki okwesinga moke na se omoni okobeti ngai apartir lelo odire kutala na pango makambo tika mwana na ngai apana nalobi na yo soko dudu aza yuma tika basakana na ye mama na bango nayelaki miso makasi kamona na ngai miso makasi na mobali te mobali wana moto akosalisa biso mobali wana moto akolesa biso lelo ndako esili ye moto asomelanga batoro yo oluka moto mosusu bindeko akobatika ngai nakondima yo te ata obengi basisi 90 nakondima yo te okondima ngai te aa na pusa ya mwana na ngai ya mwasi asepelisa nzoto na ye mama oyebi e moso okosala na yo okozala na bambongo na yo mais soko ozangi mobali ezali pasa mikolo na mikolo lelo so libala ne ekufi tosuka wapi bino moto bakosuka ngai nakosuka te mwana na ngai semabi alandi ndenge ngai moko nakoraki tala sante ya mwana mwasi otali mpe ye moko semabi na ngai nzambe nakokufa yoka santima sukari ngai mwana na ngai yoka sante otali mwana omoni lokola ngai na misuni ya kopakora ngai te mwana na ngai akotula te mpe midudu apoise mabi akotula te oyoki ngai bato bazali kotina mikana awa se mabi masamba nani masamba sere bapisu pamapama sere masamba aza kolela ye oleki pati na ngai ndiwa aza kolela ye ngai nalobi oza mwana moke bongo dudu oyo akosaka bato batusesuwe oboza kosala batusesuwe bolingi bosala wana ti makambo yo obengaki ngai nakanisi kutu soko bolingi bolokota mbongo nzoka makambo ya semabi ozali pamba yo ozali pamba eloko na yebisaka ozali pamba yango etula ya mobali nani etula mobali mwana okokufa soko okupi na nzala awa te robanga yo nde moto okokufa yo moto okokufa mobali pamba mwasi pamba mwasi
na bimisi na koko tete. Na okanga kwa mama lingi na itetika na. Kana makolo na ye. Makolo ka pigme. Ye ko ba susu de. Osaka ka mingi. Papa mo yaka. Na kokoma ya tuasi. Surote. Na kokoma ya tuasi. Surote. Sabaki na surote. Okona na pilo se. Soko se okona na se. Na betu nongaje. Papa. Mama Papa esili na ngomo ya makasi. Monsieur Tsakala. Madame, qu'est-ce que vous dites à propos de ces projets ici? Il me laisse un peu le temps d'étudier. D'accord. Ça va? Oui, ça va. Oh, ils m'ont dit qu'il est venu dans 2 semaines. Ça va. D'accord. Comme ça, on va s'arranger pour voir si comment on va être satisfait. D'accord. Mais qu'est-ce que tu viens de faire? Oh, quand même, je suis votre mari. Quel mari? Bon, bonjour. Oh, bonjour. Mais vous entrez sans même toquer la porte. C'est quoi ça? Destinataire. Qu'est-ce que je vais jeter pour... Bon. Ça va. Fieu, faut toquer la porte. Ça, c'est oui. Allez, Pour la coordination.
puis au moins quelque part il fallait biso pe ba cadre tout ça là ouais biso ba mitu pas ça mais pas de problème hein comprenez ça mbongo ah mais il faut quand même qu'on continue au yaka na ba transport tout la ba transport ba voiture moi bien ba jeep bien pour na biso vraiment ah yo ko bera na mer bien hein bon négocier na mer bien très bien mais tout ça quand les news ba masolo du toko na bureau tout ça d'accord oh bien sinon tu n'as pas le problème au fait de botema amoni yo ça bien nga malgré tout ça boulot mo ça bien nga problème n'est pas on a botema tellement il a bombe yango trop la bombe yango trop ben et comme quand même bobé taper motema ngo yango na ngina bisa ngo siko na éviter ce qu'on permettre nga na loba mpaya pas zawate okoloba no zabso mbalete to na lera repos ya omuntu sali mwa tour akotala ba mituka na janso o da lera repos bon to zo mwa ta ya kozeri okoloba na merci bien en tout cas eza problème ko intime omoni malgré âge mais ermo ba sentiment quand même de koki ko etufa ka ngoti donc ngandenge zawana franchement parlant mère mon gars mère ndenge na sulaka mais malgré grade na en tant que chef de musala mais ndepé beaucoup bera kana ina ngai na ipswe lo moto ngai ya sipila kana mère ndé mo kweza la rate donc mais na banga na zanga des facilités pour aborder mais la malgré ta chef mais na la façon moko sinon ta faute à ngana surtout ce qui a l'acte il l'a télé naïe na buta mari on a la yo bu négocier kana éviter ce déterminer ngana na lingi lo bio sepela kana ye avant tout ngana kota na profondeur na expliquer yo o se plaquer bo sala ndenge ni bilo mbaye na ndenge za mukonzi na biso to na ndenge ni na linga donc sinon pour être clair donc na linga pendana linga et pinda non to vivre somba bio sekibi tala collègue on dit que ce monde a séki parce que mais toi tu es d'abord marié na éviter ceux qui usent na mwasi na ndako linga so mukonzi na biso mais pour na kokota na profondeur en tout cas na éviter mais tu mona na ebiso ke ngana eto bimaka to solo ka kitoko eza na musala ba place nina ndenge bebi ke men asa kufanga banaka ah bon akufa bandaka oh yo zana retard okufa ndi c'est-à-dire que to bimaka na mer et là oui bien sûr c'est pour ça mais bon yo kasi ba fesse na zola taona kitoko na zo somba lo banane mais c'est ma femme apenza yo zana retard mais olobi ngana tilo lito pas mais même si on de mer ko comment on était pour la kitoko na comment on a pour la monnaie na été et puis mon grade na été ah ça très facile donc on a choisi sa complication ni surtout très facile mais pour nanga na éviter le ko nga sina tia lokolo kuna bongo yo liso tia lokolo kuna mon frère talakaka o ça ni siko enfin na ebaïté o décourager te eza nde ba sentiment kako na manifester ki na ebaï na ngata to mera n'est facile ah facile comme bonjour non très facile trop même mais en tout cas ko décourager te pour expliquer ma mère siko lelo ye bango bien mère ninga zawana nana chantier moko boye mère mta finançango après ça $5,000 pour la construction chantier wana et puis après metenga jaka pour la tambula kana ngo ozomona yo mo talaka ba via ndengwana omona mère te lem sumo boulot sili hop kota token mais to kana ba place mo boyo ça tala idée na ngote oh c'est au titre na ebisi oh bon ça c'est pas mon problème hein c'est son problème il vous a marié menga la baneli boso yo yena sima hein ça va bon ça va oh papa merci minga bon to ko songa ngwa to moni de jeep wana yas oyo comme ça to ko ya poto négocier ngwa ouais donc ah bon dans la carte Tsumbiri tekeri on tekeri Tsumbiri on Tsumbiri tekeri donc to ça bino donc so boye y a pas de problème OK to satisfaire bino na ba prix au bozana ngo bon to ça bino va ah merci ça va bon tout le monde là
yango. Bon, ouvre bouteille, ça va. nataki mala likolo me namoni ye balongoli yango. D'accord. Nini na telefone nanga? Nini na telefone nanga? Oh. Allô? Yakawa, yakologa, yakoyamawa. Ngana yama. Telefone ngana yama liboso te. Oyambaka liboso te mais c'est pas comme c'est changeant. Hein? Et changeant wa. Na yambaka yo. Mais au téléphone ya nani? Ya yo to yanga. Yo zananga. Yo ozeli nanga. Mesdames, c'est pas secret Moussa. Quel secret ozana? Doudou. Hein? Donne-moi l'appareil. Non, je te donne pas. Donne l'appareil. Non. Eh, si. Donc, laisse-moi. Nango si me sous appareil na yote. Non, je ne fais pas. Yo pe aussi ba si me ngaite. C'est ça que tu prends de te. Robana kata. Bonsoir. La lobby hein. Depuis quand yo limité depuis un certain temps nous sommes yo suspect. Suspect ni. Appareil, Isalaki, Nasui, Nayambi, Nabelmapesi, tout ça. Et maintenant, tu commences à crier des histoires dans ma tête. Hein. Faites attention. Quoi? Moi j'écris des... Oui, des situations dans tout le monde. Mais non. C'est attention. Parce que là, monsieur, patron, on a bien. Je ne peux pas aussi en bas dans le but. Pourquoi il y a pas? Pourquoi? Elle est occupée, elle vient. Yo, comme une secrétaire n'a pas particulier. Non. Ça va. C'est compris. Madame, je crois qu'on a changé combo. Oh, on va changer combo à partir d'aujourd'hui. Désormais, attends, je vais réfléchir. Mais appareil! C'est un problème d'appareil! L'appareil de ma femme est mon appareil. Mon appareil est l'appareil de ma femme. C'est comme ça. C'est pas ton appareil. Ok, ça va. Appareil, depuis quand? Depuis quand? Ah, je viens de le constater, mais on peut savoir par raison, parce que depuis un certain temps, tu es dans la douche, tu amènes le téléphone dans la douche. Tu es à la toilette, tu as le téléphone dans la toilette. Moi, je te comprends pas. Désormais. Mais ma belle, un portable, pourquoi? Portable, c'est bon, mais le portable. Pourquoi m'appeler ça portable? Portable de la femme et un portable, il y a mon père. C'est comme ça que nous nous sommes convenus. Maman. Il y a eu des ressources aucun Est-ce que j'ai... Bon, ok, Gabriel, excusez-nous, hein, excusez-nous. Fais gaffe, mon chéri, fais gaffe. Maman, ici, les cassés. Hein, maman? Attention, les enfants sont là. Non, ton père exagère. Il exagère. Nicolas, téléphone. Qu'est-ce que ça fait, maman? Non, il exagère. Mais ça fait rien, maman. Mais c'est mon téléphone. C'est ton mari, non? Je le sais bien. Mais il ne fait pas prendre ça à mon sens. Maman. Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi quand il faut mieux? C'est ma vie. Quoi? C'est ma vie. Vous l'ingitez pas de là? Les enfants ont constaté, on a remarqué que la tante a raison. On verra. Vous allez chier. Papa, aussi les catézales, Tu vas où? Tu vas où? Je sors. On n'a pas fini, hein? On va continuer après. Tu sors. Parce que nous commençons à gagner le même salaire. Nous travaillons, toi et moi. Ça va. Le boulot, on va voir.
concert nanga. Oui. Les allomis. Si si. Oubliez la communication. Linga school. Accompagné dans l'oral de Guy Moko. Ça va. Bon, on a passé ce soir chez toi là. Merci. Ciao. Je regarde t'amuser, je fais semblant. Bonjour. Tu peux me mettre. Maman, en tout cas, c'est que la France va mourir. Ah bon? Ah bon? Et si tout le monde a la sola TikTok aujourd'hui, en tout cas, ça la bien. Ça alors. Mais maman, une chose est vraie que on a évité ce que vous permettre là, offrir quand même quelque chose pendant les... Ah bon? Ça va pour nous, mais tu vois, il y a ce cadre où tu ne me mets n'importe quoi, et puis dans n'importe endroit, moi, pas ma tête. Et vous avez un choix là, place de seconde, l'ingato qui ça va? À toi, merci, Mingi. Vous pensez à offrir la même. Il fallait que les adaptes au week-end, comme ça, un samedi, bloqué, attaque école. Oh, nana, mon chouchou. Allô? Bon, ça va? Ouais, ça va. Bon, merci, maman, tout à l'heure. C'est ça, Kala. Hein? Donc, il y a un peu profiter. Non. A fait au moins la guerre. Bien, vous savez aussi là. Eh, vous savez aussi là. Et là, aussi là. Pas jusqu'à la flotte. Là, c'est peine là. C'est que ça a été. Tina bamunyo su makasi nzambe. Okineno kuta mama ya Claudine Mbusu yo. Chicré. Mais melanga na no biloko na lia na kende te bandeko. Ozomwa te likolongo ya kama molini. Oh. Kopesa ba ner na bandolo ba te papa no zopesa ba ner, yo pe disu ba ner. Ah. Chicré. Maman.
le binoni memela ka biloko na soke njini na moni ka oya papa yo memela nga ngotila nga biloko ngote ya papa kato na tie alete ngamo ifuna ngola oh yo lo bebe mama bongo lo bakate papa yo zo sare espera malabu lo bakate te mona mosipeta musopatisa pe papa ne palobi na ye mama non je t'enfant na papa tino vanda to exacte no vanda na papa to solo la makamu nyoso o sko mama ndi papa ile nte lo belo te je ne pas les singa mama ndi mwana ngana boti ya komisuko lukila ngali wa ti mama na tuni wate na polia ko pila na ku papa bisoli la wapi mama ta lezi yo buti kangana kendo tambula na ngaye kena vanda na mona babuzo babu na tere musumi ya sombo boy aleti kama kadifo na lia ebo mkonga na ukufa ngali boko mata baksinga mobile kola sia mama ya bisa basa petit nadie musala nsombo yangu ana soki na kwanga ekeke brr soki na fuvu ekeke korosu na likeba kaka mama kiti kamin bete na obunga mana wabike ngai nalinga kotika ndako papa na yo te po na yo mama fwe bakake kufanda pina na mama na yo fwe baba makumosu walobi. Bonjour chérie. Papa Chiki. Papa Chiki. Mais le papa no kiti mo yo tele bi lo ba ye. Sano kina zoke njidi. Sauti na noko kwa biloko. Chérie. Lelo na lamba mbisa mai, lobi na lambi lobi. Usomboleke. Usa ngate vema. Nini hapo? Bobundi na fioti. Johnny. Tuja somo na lokola tukoenda grade fasa kana nangai. Kuwela kaba misamba na selu na hivi. Ngana lo balika boye yepe faloba na sala boye pe faluka sala. Ngalo bie moba mwasi ya fioti. Nangai mwasi ya fioti saliki nanga. Bino mbale ko makoswana ndeni. Ngala mwasi problem na yote. Ça problème na. Bongo tu ya feta yo ko lo ba poani. Je parle seul. Italinga yote. Bongo matonde kangami. Sezo yoka. Mama na ngai ingai lingezwa motoyo. Donc zo sekanga onga so bozo sekanga. Liaka so le malembe wana. Zo. Ozo konde so koseka. Merci okanda moye na ngwa. Baninga batika kala porte. Non, na bi makamu na ngai itali binote. Liaka biloko. Non, mais kanda wana ndawo. Na beta ta shika. Yango yoko. Yango yoko ma molimo mitelenga no boyboni papa. Biloko ba tia okolia te. Pongi olala kalisusu ozaka lo suna pongi. Sokola mukara 3 eta ngana kenda kana pongi makasi na ebipi. Yango yoko ma boyeko ozana problème na mutu na yo tomboni. To ozana banyongwa batu. Papa. Mère, c'est pas possible. Le modèle a vraiment avec ça kana ngai. Makambo aussi là. Et aussi là tena sina na. Mais yo ngana mo kana me to me mona lozari. Yo komi ko loba loba popoi. Et go suglo mabe, so zo konende mwana. Et suglo mabe. Monsieur Bela. Et suglo po ba be sugana zana ko me mangana ki kole po na beli bane. Po ba sugana beli bane. Oza ku tsa tulo ni na na papa.
Asa koma kia? Na ine. Akene na bana? Na ebi na ngati. Tika message tele na zokeni. Abaki akepa na bango, aketa na mama na bango. Depuis quand? Banda kala. Courant ou te kana ko kende te kende banda kala. Ya pe no yo kukana na yo penza. Ikoka ya mwasi. Yo pe no ko kufa. D'accord. Merci. Sebeka moto. Moi. Matabisi na ngai. Matabisi na ngai. Sephora. Aikala. Ah, papa. Papa, bonjour. Ah, oui. Bon. Ça va. Merci, papa. Naye. Combien? Nani? Ah, Mbalio? C'est bien, mon thème. Bonjour, maman. A combien on Maman, a commis? Nani? Comment ni? Nani? Oui, un gars, mon thème. Combien C'est ma vie? Ah, à comité. À comité. Ah. A comité bana tongo pena ila kona to moni yete. Kaka yemu dala mukake me bana tongo combien ate. Ah, toka to komona ite. Papa 3 jours yango yo mikoro misata. Nano to moni ya wate. Ah. 3 jours. 3 jours yango. Bon. Ça va likambote hein? 3 jours. 3 jours yango papa to moni ya ta mukete. Yo ndo za solution na biso, yo ndo dali lumière na biso. Soko yote nani mosusu? Nayebisaka ye nalobi ngai nakokufa mpo na bokilo na ngai dudu. Nakokufa. Nakokufa oyo. Mpe bakokata ngai mpota ya monene mpo na yo. Tama kama. ngai nangaka te moto oyo likambo na ye mwana mobali oyo nazali mwana mobali mobali ya sorosoro
mobali ya boye bolobi 3 jours omonite tala kere na wenga soma sikita okere na bagrand marché na babiro nyonso ya kisarba na bukavu esika kere yali okere oruka ye koma na yo sasa sasa ina mtu bakwesa ngo banya bakwesi babanya kotemesa mudo tokolia wapi osara kaliboso osara tika makamo ya papa nana kina ngabo ya kora musangana bo kina na ode mama ko monge ya taya kusala ano ko bona yone mtu kumusanga mtu niso kumona nanda kukolenga papa o bebo kilo la bino kama tawri bongo liboso bozo akaye bondi makape batu bondi makabatu kama tawri yet obenga niso moda ya bebo kilo la bino bondi makabatu mama hii mama mina yete Toi, c'est qui? Makoto. C'est quoi? Makoto. Mireille. Yaya. Viens ici. C'est Mégane à toi qui va. Avec qui t'as avec maman avant. Gabriel, maman père, c'est qui? papa biso tozali na biso te tobimai na biso boyo uti kuna bayebi biso nini kasi depuis 3 jours mama na bino akomi mpe bakoko te papa soki mama akomi mpe kuna te akoki kozwa mwa empêchement mo na nzela atake nzela mosusu parce que lokola la mama soka yoto na ye akuta na cuisine lunga wana lunga wana kosimba bulo te fana de libata na simbi batoto bananga yo katongo na simbi dehors c'est dit allez vous autres asseyez vous constatez attitude moko ya changement na kati ndako te to remarqué nini ka semeki basorti mikolo na bapele batelefone kolela masolo on peut ka eza ya shishishishishi na mwasi boni boye est ce que makambo oyo bakomi ozokanisa ngo komatata mwasi oyokeli mama aza cadre ya mosala na bango coup de fil nango yaka ya lushe ayo mona basi na nga donc naza na droit ya koyeba na bino bozo komona ndenge situation ezo kosechange awa comportement ya mama bino ezosepisa bino eza bien soki tata mwasi alobi likambo une affaire qui me regarde na ye ah non 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 c'est quoi ça? Conférence nationale, hein? Ah bon? C'est ma bille ici. C'est ma bille ici. Gabi. T'es juste fatigué, hein? Ne m'embête pas, chérie. Je suis très fatiguée. Je n'ai jamais odeur yo. Jamais. Que ce soit le savon que tu as utilisé, que ce soit le parfum. Tu viens d'où? Mais tu es fou, chérie. Oui. Autant de raison, je suis fou de toi parce que je t'aime. Tu entends? Mais ne m'amène pas à ce que je puisse commettre des crimes ici. Oh, chérie. Chérie. Pas à ce point-là. Oh, mais sois calme, je suis à toi. Hein? Oh, chérie, Nanga. C'est pour ça que tu es fâché. Mais on m'a dit que tu étais parti chez les parents. Oui, j'étais là, mais il y avait beaucoup... enfin, je n'ai pas vu même... Tu vois? Tu vois? Tu manques même les mots. Tu manques les mots. C'est ma vie.
Quoi? Tu veux que je pleure pour toi? Non, chérie, non, calme-toi. Je t'aime toujours, chérie. Je sais. Chaque fois que tu veux sortir, ou bien tu sors, tu m'appelles. Je suis quand même ton mari. Mais chérie, j'étais vraiment troublée, quoi. Faut pas oublier. Tu vois, mon patron m'avait envoyé quelque part là pour déposer des lettres. Et puis de là, je suis passée chez une amie. Et puis de là aussi, je suis allée chez Major. Tu connais, non? Hein? Ah, le petit Zolo. Oui. Non, alors, dans ce cas-là, ma présence doit te... Toi aussi, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Mais si c'était moi, tu vois, vraiment. Non, je ne sais pas comment c'est arrivé. Regarde. Mais tu sais, c'est ma fille. Oui, bien gros. Le parfum que tu as mis à l'Obaki n'est pas Nakatanda Koyo. Oh papa, j'avais oublié de te dire, maintenant ça a changé parfum, chérie. Hein? Ah bon? Mais oui, chérie. Non mais, ton père quand même n'a pas de solo banayo. Dis-moi la kangai, ce qui n'a le cam. Donc, ça me fait tellement mal. Yango n'a lobby yango, il faut que je te le dise, n'a pas sur les panneaux. Mais comment bien la bana vende ba vana pour na makamnanga. Il fallait m'attendre au yawo ibisanga chérie. Ah, t'es na sépilité, chérie. Excuse-moi. Na sépilité vraiment. Na que aussi changer. Si il y a où la ville, tu que na chambre. Viens, chérie. Ça va. Tu viens.
toza ndonga tozana tozaka kawate miso basana omona mabwana ngango grave ya pamba na miso nanga wana baisha bana mike yo ka so osali nanga nanga asali eke mama nzaka moko tshaka ona moko ona bana ngai na zono ba yoso kota na shamba otondi te na mona chobosani ndama kwa sapata pele ko sina ya lupango na biso lelo na komi muto ko sakane po chenga na kuna yo yuna mona zo bosana de yo bani ngana tula soko moni ngo mo ete ko lobi baba na tanya pele to zelanga na zo ko eli ko no to ko sabote nani osuki sipete osuki site soko za basi na moni ko lingi de na ebisi yo ngwana soko oza basi na moni ko ngala na te zo ba ngo chapa ngo angana ke ko na zo moni sikona tina ko lo kwa zo ba boni bu te ngai penza kaza mwana ko balongo sela bato ate nsala ko vanda ka ko wela mo ka biloko ko lela na muta musala na papa makutu ka po o ya ka munene o ko munene deja o ko munene ti mara ko sana ndako fotika boko funda ka mama bongo te papa patala sko deso de sol kana na kujeli exagéré na kujeli exagéré o te ko giso ni na mama do ta papa asali ni o mo ko kangewa o kangewa na bolongo mo na yo tata mosi atele bia pele ni
tala nanga ngabusoba. Johnny comment comment kutika ngabo ndenge ni Mais nalobi c'est quoi ça finalement? Hein maman? Ozulu nanga badanga chambre zo bali ko merde ngai, tu es na salon ndenge niko. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Mais Johnny yo kolata beaucoup bimayo na nani papa? Tu n'as pas j'ai rendez-vous na to que n'était. Johnny est-ce que ngana pas bololo le Johnny vraiment? Ce n'est pas ça, ça ma bololoté so binente. Hein? Ils ont rendez-vous ba inviter ngai ba inviter yo te quand même. Johnny ba rendez-vous yo so bande ko kende singa na bande ko zanga te. Lelo ngana ko muzanga ndeni nga racine vraiment. Hein? Na lobby hein. Ya yo to kete à lobby. Johnny, makamba okende lobby ndeni Johnny. Laisse-moi tranquille hein. Johnny vraiment makamyo ko musala nga Johnny. Yo kana ita yo. Soko zo ibati. N'inter kuna ba pesa invitation pour ngam. So ba couple là to ki msombani. Johnny na kati invitation ba kuma kama madame monsieur papa. Wana baba ki dali couple. Sara una cadre mususu, e cadre ba faire. Johnny meta musolo ba ngana vana voiture zeloti. Oh, bon on a même va la voiture. Mais Johnny, il lelo ko motika nga Johnny vraiment. Hein? Johnny, lelo na miss no na commune nani? Molili. Hein Johnny? Johnny makamno ko musanga. Johnny na usikani. La limite l'air c'est tout le monde là. Johnny na usikani vraiment. Johnny ko sanga bonne. Finalement, c'est quoi ça? Hein? Johnny yakana na tamku soulager na na tamuke. Ah mais dis tu aussi mangana na modèle wana. Ko pika mwini boy. Hein? Oh. Ono sabo Johnny no ninga na sali openza. Johnny koma kutinga lelo ça c'est Valentin Johnny. Marguerite bosser Valentin babino ngana zoki na Johnny sine moi sina mbali lelo fleur osombelinga. Mais na kikuna te soki na zongi ndena kosombela fleur wa. Lelo osombite okomi na carte ndeko koma jetem te Johnny lelo vraiment. Johnny oleni papa nanga na sali ni papa nanga toboti. Johnny olingi nini? Le dit commandement oya libala Johnny ngana koksa na lobi na sula oza okokina ngana sute okokina na sute oni boy donc ni toujours na lobera obongo silika hein na sila yebisio oza ngai et puis comme ozo bossa ba machine belebe na sombela yo il faut vendre na télé na yo sala msala na yo ba client na yo ba ya kusala ba msala kuna ba ya otobisala bila ba ozo na nanga partout Johnny si yo zo kanda na taille lokola chiffre lelo yo ngala komi monene na maboko la yo Johnny yo lobiki ngala kokino lisute papa Johnny ole nini papa na bia yo nimto tukisa monimu na olika toujours to bunda ka to swana ka to sala ka bo en inter kuna ba vitika ngamoko yo te hein so ba couple mina mimi yo ça couple te na bia o tout ça tout na bina boni boyko Johnny ndeni komi na ngamoko papa na lingo yo ko te la absolu bela o merde molimo nga papa mate mais Johnny faut mama kama nuko musa na ko pa ona terrasse yo o moni terrasse ko yo na ko yem so ko mo to so sabo la ngabo la miso maso Johnny ngako mosamba la miso batu bo Johnny soki le longa la lobike natika ndako Johnny mais yoko valeur nona kata ndako ezali susu te Johnny mota pesa kamwasi olingo so na miso ba tsikol ozo luka ningwana batu ba yeba ke yo sanga mwasi nanga boni boy Johnny ngana mwasi te na ba ko kesu na ngai te na step sa ai bon kukanga na bilamba le no so batu ba yeba ka ke no abala lingae na boy mais Johnny ngana boyo te to sto boti na limite songa kuna Johnny Johnny Ooh.
La mine de... Maman, comment la mine, comment elle s'appelle? La mine de Major Zorozoro, c'est qui? Janine Petit, là. Voilà. Elle aussi, tout le monde l'a dit. Email, Shalom et Kim 2000 à Londres. Donc, tu ne m'as pas dit l'évolution en année. Correction au centre. Eh, vous avez un truc à 2 mois. Donc, après. Mon chéri, moi je sors un peu. Oh. Yo na yipsa ba bijou na okanga mina ngai moko kolo bijou otikeli ngawo yayo. Bo ça na ngoni. Ça me fait ça. Mo mutina soki de ba nente. Oh, quand même maman na ngandi na za ADG quoi. Hein? Mais aujourd'hui ma maman ngai ya wa zo zele po tu zavero yo. Ah bon? Mais yango na gomela ti. Bona boy. Na zo mela ti. Oyo masanga kitoko oyebi ke masango oscorgo major ayebisaki ngabo alobi kuna na poto tonzolozolo la oui abi nanga kuna na poto mwasi soki awuti maternité awuti obotako bakoma kosenga yango lokola ekoma lokola diama ewumela te même en Europe oui soko oyo ni ata awo na kisasa soko outi obota mbele yango kaka moko mama tika lobi bato bakamoti oyetala nzoto ezosaka lailai. Donc nous avons raison ndako na biso emenaka yango kasi yango na oyo kasi biso basaki kitoko bo topréféraka biere nini kaka yango te ok skolo oyo oyebi nga nasepelaka mingi nambelaka yango echangeaka ngai te oyebi baninga na ngai kutu batunaka nga ya age na balo mais soko biso tonuni mais yo onunaka te mpona nga skolo oyo kaka skolo neti soba na exam soko meli moko na ntango exame mokomela mingi te bien moko kaka na exame ya solo mama labana no ero melaka moke yoka elengi ozoyoka ngo yoka moto opanda sango na exam skolo eleki kaka pardon madame natunaki yo te oke wapi kasi nayebi biso oyo naki interte toza na mwa masoreunion moko na bato ebami bongo nga nayebaki te pwane sheri yebisaki yo te boye yango na kaka te nayebi biso mpe kaka nous devons aller ensemble tu veux me changer mais non tu ne peux pas aller avec moi nani tu sais non chérie parce que eza makambo mosala tu vois bango baza baagence monene ya donne quand même ifuna sola na bango makambo etali sujet ya mosala nanga si c'est un dîner d'affaires oui c'est un dîner d'affaires ozali wana nga nazali wana mobile na yo j'écoute je t'assiste hein mais non nazali pe intellectuel je peux t'apporter quelques mots quelques mais tu vois idées nouvelles oyokinga sola ma ba PDG ba ndeko mbungu wana tala kaka mais oui hein yo ya la wana tu vois ba oui ba contrat mosusu barachaka quand une femme est là hein barachaka mais avec son mari mais non une femme est là avec son chérie écoute quoi je vais me changer non chérie non ozela ngai non moi surtout que signaki ngai te je suis obligé de partir avec mais non tu ne peux pas partir avec moi chérie mon Dieu mais non toi tu restes chérie mais bon okozala na banani bon tozala bamindele na ndeko mbungu et donc c'est je vais être là non chérie oyokinga je vais être là moi non moi je sors mais ta maman ça m'a vu je te parle tu parles mais je t'ai bien dit que tu restes je ne vais pas rester tant que surtout que c'est une tu ne m'as pas prévenu je suis obligé d'être avec toi aujourd'hui il faut que moi ton mari je sois là j'insiste ce que on dit ah non si tu veux pas que moi je aille je peux aucun été quoi aucun été mais la clé de la voiture c'est où laisse-moi Monsieur, attention, ta fille est là. Hein? C'est ma vie. Tu ne pars pas. Tu ne vas pas partir. Je pars, maman. On partira avec moi. Non, je ne vais pas. Tu es exagéré. Maman, laisse-moi. mais quoi il faut que la sonne te bobo tibala bakoli boy maman vraiment pour anini boy
besoin ya kuinvestir awa na compagnie na ngai na kusala il faut tosala ba réunion d'affaires tobengisa kiki tokende en même temps tozolia dîner d'affaires tozosolola maso tokosini lelo bato mais ya kundosala nini mais à l'interne olobi interne moi je suis là-bas à l'interne na même link na bosanaki ezaki même link mama na bien liboso lobaki oke royal liboso lobaki inter ekomi au royal dis-moi la vérité où tu vas. Je vais à l'interne. Mais avec moi. Mais pas avec toi, papa. Pourquoi tu me rends la vie dure comme ça? Hein, papa? Pourquoi? Mais parce que je suis ton mari. Je suis ton mari, c'est pourquoi il faut que ce soit comme ça. Mais moi, si tu étais mon mari, tu allais me comprendre. Hein? Tu sais très bien que je travaille avec de blancs. Tu ne parles pas. Même pas blanc, je l'ai papa costume, il y a pantalon, il y a chaussure. On n'est pas, puisque maman est prestée de partir. Quel est votre laïe? Oloba, Okokende te. Olukaki na sala mabe papa. Po wana eza vi na ngai eza mosala. Bon? Na mosala wana ya mwana te rangeaka biso mibale pe famille na ngai. Alors tu ne peux pas le boulot. refuser que ngana kende na l'émancipation de la femme. Les lotés. Tu dis à ta mère. Tu dis attends. Le chauffeur a démarré tes azelangaï. Donne-moi. Kalawano Keneki. Je vais aller à pied. Non, qu'il m'a connu.
toloba wana na oyo lobi te na oyo lobi nyonso mpe eza na ngai na motema nayoki yo malamu vraimen mais omoni des fois boccupation ya mosala nde motu esalanga le mosusu nakomaka retard le mosusu omona mokosu na ye avant mokosu mpe na ye retard mais ces derniers temps nakomi koya mwa retard mingi mpona boccupation ya mosala depuis d'habitude omoni le mosusu nakendaka mpe réunion na biso ya parti yango omoni me mama na bino akomprenaka nga te omoni na lobi na yo ta mosusu mama azalaka na mwa incompréhension yango le mosusu ebotaka makelelo koya minuit koya 1h du matin eza nango grave te parce que ezali na nyonso eza na makambo mpona mosala et puis toujours traité baproblème mingi mikolo na mokonzi na ngai lokola mokonzi na ngai azali mwasi mama na bino akomona makanisi ya mabe kolobela nga toujours na ndako obile mosusu esalanga mpase soki mpe nde mosusu nazozonga mpe baretard boye mpo nazokima makelele na ye nde ndenge ozwi ta ya koloba na nga lelo zwa mpe ta ya koyebisa mpe mama na yo atika nga des fois na butu komona kolamisaka na 3h du matin abandi koloba na ngai yeba makambo lamuka na tosolola nga lelo nazorécupere pongi zwa mpe ta ya koloba na ye papa ngai mama tosola me ndongo obiba 1h 2h wana te eza mosala nini wana ça va mama de retour bonne pas où très bien quoi lelo ndenge akutinga atikali nga ndako azongi mpe kokutanga lokola toute la journée na bimi na nga te nde siko motema na eza pio eza calme mais soki kaka ke non ayaki ayaki kozwa veste asalaki wabimaki wana motema na ebandi kochauffe abandi kosenye mais lelo ça va te mwanga mpe nasepeli papa me ndenge oyebike ba 1h 2h na fo bayeba te non oza marie jamais mobala moto akozongisa ya wana ce n'est pas grave hein? Ce n'est pas grave bon je suis à la maison hein? Ça va, merci papa pour la réponse. Ah, ça va pas de problème. Na sepel ndenge to solo biso mbale. Ça va, merci. Oh. J'ai raison. Tu as raison. J'ai raison. Il y a rien de raison. C'est qui le mec de la maison? C'est toi. Et alors? Tout ce que tu fais là, est-ce que tu te rends compte que tu as des enfants dans la maison? Vous n'avez pas de colis, comportement aux affiché. Simplement parce que je t'ai permis de travailler, tu te rends compte qu'on s'allait. On a fait ça. Qu'on s'allait. Moussalo Zousani et Zoko, comme Mémayo, ton comportement. Mais le comportement. Je vais te taper, hein. Je t'ai enlevé, hein. Tu dis au Lévi, hein. Moi, je suis marre. J'en ai marre. J'en ai marre. On divorce. On divorce. On divorce. Divorcer? Oui. On divorce. Moi, il demande divorce. Qui? Je t'ai épousé Ndaka Nzambe. Na boti na yo bana. Tu entends? Na boyo. Kokoboye ngai. Na koboyo. Tu entends? Yo kokoboye. C'est le système de taper. Tous les comportements qu'affichent des femmes comme toi. Allez, entre ici.
Bon, ça va. Hé, tu me la piétines. Je veux qu'elle meure. Mobali ya papa manenga wana alongwe na nako na ye aye ko lukasema bipona aya ko bebise na ye na venir na ye wana nyo sejani eja tu se jouer erla ko ngana yako boya ne tu se jouer oya ko sara mwana na ngaya bami bali bakomi ko sara ba batiri na kisasa ye beno yo ko kuka na